On a fait ça la salle dans d'autres quand on monte attend à boutou. Aïe abino pas ça délivrer ngana. On l'ongole bilo ngana dans d'autres. C'est tout. Na l'ongole bilo ngana peut via zone normal parce que ndaza boui à salle et bilépé. Espèce de résultat mon côté. Fatika tuka bando sambe la nzambe ya solo. Fatika mata o etika lié na vie azana ni fois luka nzambe pe siko na vérité puis asambela. Et belé batika baya et pas enkolo. Akoyo kango sonité. Bezo ya zo lingana azui déjà ngo. C'est azui mais na otiki le temps que de bilokana. Et à cause nga pe combattre nga pe na sengi combattre mais il faut tout sande nzambe. Ba osanga na faire wera na e ba osanga bango. Non. Faire moi na ngai ba fali bana na ngai ba to nyoso bana na kende ko sala front na bango nde. Na sala front na bango te j'ai analysé des choses et j'ai dit des choses qui sont vraies. Mon robot était qu'il fallait na minute à la star interplanétaire au top des top. Donc mon tagon awa na ngoti. Époque ezana mutu nango. Donc après ba JB ba wera ba Kofi yende muta pexé. Asali biloko génération nezo salate pe asali kelelo nzamba to molié to ndimango. Polémique ate ako côté longana te po ayebi ki wana ya mambo église te. Ya pe mama temple na été wana ezali via lingi masolo vienne nga ba ko zala libana masolo te via lingi pe ba lobela et. C'est normal nga pe la comprendre. Le wa liba lobela il faut toucher pengate. C'est normal. Akaboli gloire azindambo azuma succès na yebo tout ça mais côté bon nzamba likolo so alingi stade matière indaka ka metike 10 000 francs comme ça il y a tie podium nga pe na tie podium fire ya sali pe ya na bloquer on ngana mona matete yeda do akobundisa ngate il faut que a protéger nga ya kobundisa ngate bonga na mwana quartier na mwana mboka ya biboki na otina suka ya lingi combat martyr photo solana e combat ba solo la gati photo ya na podium là parce que beaucoup bunda ndenge nini ye na esprit moli ndenge ya zo luka so eza ndenge esprit ndenge esprit. J'ai le plaisir de vous annoncer la vente en ligne de ma collection Kofi Olomide. C'est une collection tendance urbaine chic. Sera composée essentiellement de coton bio parce qu'on a privilégié les matières qui respectent la nature. D'où est venue cette collection? L'idée est venue de My Rock Attitude, c'est-à-dire des jeunes créateurs de très grands talents qui ont été séduits par mon parcours de chanteur et qui sont venus vers moi. J'ai spontanément dit oui parce qu'il y avait tout de suite l'amitié, la sympathie, il y avait une fluidité incroyable entre nous. Je suis ravi de faire cette expérience et je sais que notre chemin est très long devant. La mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, kata. Esposo mona, esposo yoka, bomade ya watu zaya mani kole malonga. Moi je suis un kibombi ni shima oya kanisi Singapore vraiment mane binwe Azaya kotonda, azana 3 chambres, salon, cuisine, na salle de bain. Ndeko mwasi pe mobali na Europe, Afrique, Amérique, Asie na Océanie, lamuka na pongi. Tika masolo ya balabala, Maman Nicole Malonda a pesi makambo. Pomade Awatoza, portion magique faite à base de plantes naturelles. Et yeah! Pomade Awatoza et pesi solution pour la masolo ya kovandisa taille ya ba maman. Volant hydraulique et pesaka deuxième regard. Pomade Awatoza, ezotondisa tolo ya ba maman avec souplicité, veut dire oza sambanda. Pomade Awatoza ezopesa vitesse na grossissement ya partie intime ya ba papa neti na film. Une seule référence. Somba portion magique na yo. P naturel na www.awatoza.store. Keba na ba site ya pirate bazolanda bazoluka baiba melu vunu na baou
pomade awa toza esangisi mundele na moindo. Merci ma darling. Merci ma darling. Awa toza. Ah. Ah. Na awa toza. Ba mama ba sepeli, papa ba sepeli. Yaga. Manicole yaga. Manicole la bakola. Vraiment, il est drôle ce garçon. Chérie, faut suivre. Le master beat. Mais pourquoi tu Finis la télé. Tu ne vaux rien, tu ne fais rien, sors de chez moi. Bima! Je suis ton mec. Yo! Mais pourquoi vous rigolez? Mais pas que je t'avais demandé de partir. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Chérie, hier tu disais, tu donnais des éloges. Mais c'est toi qui as fini toutes mes forces, chérie. Allez, je suis là. Tu ne vaux rien. Je vous envie. Je vous envie. Mon amour. Chérie. Oh, mon ami. Voisin. Mais voisin, entre nous soit dit, mais coloniaux na mona kuna mwasi na yo ya munene, bolekaka pourtant yo za nzoto mike, excusez-moi, bolekaka toujours en harmonie, boza koseka menga, mwasi na nga, quel que soit munene na nga, awuti ko benga na ngai libanda. Je sais pas, c'est quoi ton secret? Mon secret n'est pas vraiment un secret. C'est un secret de Michel. Contrôle technique. Oh, contrôle technique. Contrôle technique. Oh, bah c'est qu'on a mis tout kayango. Contrôle technique fait à base de plantes naturelles, moringa, tangawizi et aloe vera. Contrôle technique et bon ici les bananes. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. Onyo Sobota Labiso na Elengia Congo TV, chaîne Moko na Katia, République démocratique du Congo. Merci vraiment na confiance nyonso obo mesana kopé sabiso kota la actualité otozali kolar sabino. Merci na Gloli Diasuka la mignona, merci na Tracy Mbelenga Pro, merci na Christian Luindama International, Diogo Mnene Yamboka Oyo, Glodingo Ndamuzinga na Pesope Ambo Théâtre. Merci vraiment na Sam Kunku OP Londres et Ndimelae. Merci na Dadi boutique d'habillement Efrata Mode na PSOP Bambo Théâtre, Dadi Lukombo na niveau à Lyon, boutique Ozola ta vraiment Bastar et Belé na kati ya mboka na biso Efrata Mode. Donc Tibomo na ba prophète Deniles Kalate Boromo na akobanda déjà pe kolata ba pièce ya boutique Efrata Mode na niveau à Lyon. Tozela. Les lots aux prophète Deniles Poto Sola vraiment na kati ya Elengia Congo TV. Bande ko belé bo bengi biso bakarsha sadik la finlandaise tozongela sous prophète tomeka kosola maso na biso ndenge to mesana mais les lopé tozi prophète to koti ba o bachaki ba songi to rosa so émission te mais le tozane po éclairci pe biso selon vision na e ba makambo zo bongisa po l'église surtout likambu ya tapide nde tozana prophète Deniles. Bonjour prophète. Bonjour. Boni santé. Bien. Yo mtamakambo. Papa polémique. Ah, yo amakasi. Le lot awa d'abord avant to kota nanu nga lingi émission lelo na ebité soki otia prière ou bien to koloba moi message mo na kombo ya nzambe po ba na nzambe nyonso o balandaka yo po avant to kota émission na biso na lingi vraiment ezala bon nde to lobara suite fin ya Martin Engi double vitesse afisé. Suite fin te to ça. Yo beni makambuti bon makambo yo beni ko suka ndeni to zo kendenga na yo. Hein? To zo kende po l'émission est royale liboso ta mususu ngana vandi ya edi avandi. Somona avandi ya avandi ngana vandi comme ça aussi la l'émission na yo. Somona pour avier ngapena prophète des nations. Donc il faut ngana e face à face.
Merci, prophète Deniles. Toko Tamakambouana Sima. Alors, Tapide, Nasi Tosola qui ont déjà pour la église, Ndebozali Kobong Sama Makambounia. Tapide Ndenzono. Nde zaki mama nzondo anande Tapide Skye, bola monakole futayo. Nde elo na okenango na ba stade nyonso. Parce que nde na yoga ki pa ya mutunanga na nikuna o Deniles ya lobi le 29 ba on est dingo ba kutana na nite zaki date ya 28 27 28 29 et la campagne à Liboso au Nazo Bimanango et ça et au Banana Arche le 27 le 28 le 29 dans le bail qui a na caméra pas mona campagne en ndenge ozala to eza benda bika na février awa na mbolo 87A to fongola wa porte to tchaba tante libanda population ya Congo mumba ezala wana bao balobi na sili ya wana bengi bango banda après na sali tourner il y a des communes. Chaque commune, une journée. Donc, dans Sissi, on a un stade à Massina. Stade à Massina, ici, il y a un vélodrome. Vélodrome, na Sissi, toké Tata Raphaël, na fin de l'année, toké quoi, il s'abandonne dans la martyre. Pour Baba, il y a une vidéo. Il y a Nathalie Boutique Mboga, pour les gens à Zongi. Pour Baba, côté Bazamba, ba triomphal, Baningana, ok, triomphal, Nana, au côté Liboulou. Face à face, Liboulou. Face à face, Liboulou. Alors. Là, mon ancolo est foutu à tapis. Donc, un système à tapis. Alors, prophète Deniles pose à la Moussala Nzambe, il y a solo, ou bien il y a le Kouta. Critère ni faut en avoir Moussala Nzambe à solo, ou il faut confirmer, ou Azali pasteur, Azali prophète. Moussala Nzambe à solo a été à saine doctrine. Saine doctrine, il y a 6 principes où il faut atteindre. Pour un pasteur qui ne connaît pas la saine doctrine, n'est pas un pasteur. Parce que saine doctrine, il y a 6 principes. 1. L'abandon des œuvres mortes. C'est-à-dire, il faut abandonner à l'issum. Na tunagi yango mi ange mi démon à quoi répondre ngana ngote. On a combo yo PC pendo bambole mi ange mi démon. Nani fonge tikali wana. Na epsaki apesanga 6 précis akoka yangote. Pour muto akoye bango à Moussala Nzamba solo. Donc, premier principe, église Nzamba solo, pasteur solo, il faut atteindre la saine doctrine. De Timothée, 2 à 4. So, au monde, c'est-à-dire qu'on presse la saine doctrine. C'est-à-dire, 1, hébreu, na 4 livres hébreux, au coup, tu as passé premier principe, ezali l'abandon des œuvres mortes. C'est-à-dire, toute l'église, il faut condamner l'issue. Il faut condamner ma bé, même à la repentance. Si on met la repentance, et si on laxi bango deuxième principe, la foi en Dieu. On tindi mutati kama bé, pour alanda mutumo babenga ka nzambe. Nzambe ango nani? On expliquer nzambe. On expliquer nzambe, la foi en Dieu. Faut mutu à s'attacher na nzambe moko et nzambe ango comme on est nani. Parce que beaucoup terre à Dieu, Dieu. Musulman peut Allah, koto peut Dieu. Quel est ce Dieu qu'on doit suivre? Au Fongolian, un pasteur tout. Il faut démontrer Nzambe dans la dimension nyonso peut qu'on démontrer. 3. La doctrine des baptêmes. Si on met batouana, na kondimanzambe mongobo, il faut même en maï. Quel baptême il faut donner à ces gens-là pour se confirmer pour la préparation à l'enlèvement? Sinon, ni d'esprit d'eau n'héritera pas le royaume. Donc, la troisième principe de cette doctrine, tout justement, est la doctrine des baptêmes. Tout fois de quel baptême? L'itanga, immersion, au nom du Père et du Fils ou au nom de Jésus? Débat ouvert. Donc, c'est une doctrine. Quatrième principe, l'imposition des mains. N'importe qui a retiré du bon côté. Pourquoi? Parce qu'imposition des mains est la doctrine. Et c'est le logo Oyo. Il faut bailler bango. Non. Et ça tout un principe à cette doctrine. Donc, il faut qu'il y ait qui doit te mettre la main. Nana retire le boko, nana retire le boko. Tout le monde a 4e principe. On a tout ce qu'on a l'enlèvement. Enlèvement, c'est quoi les années? Moutou tout ce côté au longoli batunambe. Au même bango na bonzambe. Au même bango na baptême. Au tché bango imposition des mains. Pour na ba don bilo ke bili faut seulement. Il faut qu'il y ait un enlèvement ko yeb sabatu o ezoya. O ezoya nini. Avant enlèvement nini osaima.
nini ba deux témoins ba noter olakisi bato ba setso ba biloko tout ba doctrine ya Nicolaïte ba doctrine ya Balaam, toutes ces choses là olakisi bato ba bi enlèvement ko ya boye après millénaire c'est makan guerre ya Gog Magog c'est makan aucune connaissance parce que bato bien metako ba mona nga ba mona délice c'est un homme en l'air non allez tata ya bato belé tata bato ebele puis je suis un docteur en théologie classique, c'est-à-dire na yekola babilo ebele na spiritualité à makasi. Donc après enlèvement toke na jugement dernier. Bon église ekoki ko bana côté ya makaka tika mabe non otiki mabe o memi ba kona nzambe o memi ba tona baptême o memi ba tona position de main o memi ba tona enlèvement o memi ba tona jugement dernier c'est quoi et au sein ma et c'est talibiso ba et c'est talibiso ba nation to et talibiso to Israël to yeba pourquoi Israël zaki aveuglé pour na donc ndeko na ngai Martin c'est ça et c'est ça la saine doctrine et tant que mutazo te à saine doctrine et panzani siko selon vision oyo nzambe apesi batu net nga na arche de Noé. Arche de Noé veut dire tout simplement la grâce de Dieu parce que nzambe lokola lingi peuple nae alingi peuple akufate siko alobi na Noé tonga maswa soko tongi maswa esili tia yango na ba poids veut dire quoi ba classe bandako mutu na mutu akoti couple so côté vandi et go sauter awate et bima que de côté musute c'est-à-dire quoi arche ne veut dire bato nzamba sali ngolo mais bato ngo eza banani ate ici bato ba yete car Noé na bana après abibo zwa ba nyama impure na pire en couple pour à garder race. Dieu veut garder la race nyonso ya sala alinga garder bango mais tant yozo kota tu dois aller na kati ya cellule na yo tu t'occupes de tes problèmes tu parles que de tes problèmes pour porter la moko Jésus fenêtre les moko Saint-Esprit donc tu peux pas aller au-delà oyoka te ke nyoka ke go so moto oyoka te ke oyo à côté lié donc moto c'est-à-dire tu regardes ce que tu fais comme ton travail oyo yé l'église tala makamuno ko senga nzambe l'église tu ne peux pas aller ailleurs n'habite ce comprendre voilà mais qui dirige tous ces gens là c'est moi visionnaire arche c'est-à-dire na zone lima ndumba koti muyibi akoti musicien akoti bato malam bakoti ba voler la main armée bakoti ba yiko luka nzambe po babika alors tango bazoya na koti ya bango rigerte soki alinga tutuka milimo ye lié fenêtre à 1 mètre coudé wana c'est le Saint-Esprit qui vient souffler sur lui à délivrer et Jésus est mon gazon s'occuper ngana opiaka parole donc c'est pour dire tout simplement que je dois supporter un musicien profane, je dois supporter un musicien chrétien, je dois supporter Ndoki a une église alliée motouté. Na obenganete pour aller en tant que l'arche de Noé, bato ala nyonso fo bakota. Politique Ndoki, Muyibi, Ndumba, bana droit au kota po les esprit. D'esprit wana pour ici là, il faut bichonner tout ça là. Mais il y a des églises où vision na ezaka que évangélisation. Mais ngai suko nazali na mission art, c'est-à-dire na kokotsa bato ana nyoso. Faut na gérer bango pour ba bimana losambo, ba bimana nzambe. Alors il faut Paul alobi que na au monde Bible ndenge ezana très compliqué. Siko bato azo mono ndire que nga nazali banda ya liloba. Non. Je suis là, je dois supporter tous ces gens-là pour être bas quota. Dans bas quota, na kati travail au Salema, c'est un grand travail. Ceux qui n'ont pas été tout bas quotité, bon esprit. Quand on parle de Niao, du Goro de esprit, il y a mon équipe léopard, bah aigle, bah ils ont typifié bah symbole yamboka. Et là esprit il faut ebima, na kati ya bateau. Et tant que bimi, montazo est normal. Bateau bas quota était ça esprit ou anana ba nyama. Ce sont des esprits. Donc, nous sommes un esprit qui Ndumba, Bamboa. Nous sommes un esprit à tortue, l'enterre. Nous sommes un esprit à l'agneau, c'est un te délivrer. Donc, voilà pourquoi je suis mal compris par des gens
et je supporte tout, j'accepte tout, j'ouvre la porte à tout le monde pour nous amener moi à la porte na batunions. Alors merci prophète Deniles na Elenga Congo TV Karsha Sadik la Finlandaise. Merci vraiment na Dadi Lukombo et Frata Mode, donc boutique d'habillement et Frata Mode na niveau à Lyon où vraiment ezali kolat sabastar nyonso il y a République démocratique du Congo Dadi Lukombo boutique et Frata Mode. Alors prophète Deniles l'église est comme un système ya côté à l'Ilobanzambe Mouké, mais qu'on commissara batunakati église, ba politicien, ba konzamboka, ba président de la République, si ko tozoe baté maloba nzambe, est-ce qu'il faut que ça la propagande moko ya mutunakati église? Non. Ba prophète, ba pasteur né, ba lakisi ba nzambe nzela wana. Na ebité ko banda makambo wana nyonso e utaki wapi pe ba idane uta epana na République démocratique du Congo. Bon, bilongo wana e bandikala, mais effectivement ils yaka année par année. Parce que l'église est un podium Yanzambe pour notre côté en colo. Jamais podium Yanzambe comme un podium ya politique, ya campagne, ya nanité. Et banda kala, batumsu bakota yango, archibishop Coutinho, mais yé à côté ya na cherté. Yé makamone zaki ba réunion na après. Vous comprenez? Donc et côté qui yango ba passer ba comme côté politique trop, donc ba et salimi banda kala, ba passer rebelle. Mukungubila banani zaki bili la mukuna pa yepe na ba cher koloba mukuna yepe ndako matisa ngopenda bien nakati na éveil pathotique na rapport intérêt za rapport intérêt be pona vous intérêt mais ça dit ba yebi lo ba osati faut que à cause de libanda osande be mission et puis si passer à sa politique mais ce qu'on t'a ba bengilo na baza na ba ministre baza mais na podium ya nzambete Ngoimulunda pe aye nango. Podium Nzambe te. Podium eza pour Jésus. Une seule personne qui doit élever na podium eza Jésus. Fanatisme cause en la église. L'église est un terrain neutre. Si vous y a exprimé position ngala linga Kabila. Mais na koki ko no lobra Kabila na podium te. Na émission boy d'accord. Na banane il fallait que dans émission il s'exprime. Ça doit pas être devant le podium. Pour wana ba fidèle bazana quand tu wana ba tafati baza. Na église wana batu balinga pe Fayulu baza batu balinga pe Moïse baza batu balinga baza ya neti balet a passer na kati ya bal ya neti ozo équipe nao mais na kati ya neti ndekolanga neti mukuna aza président équipe mais équipe wana église kuna tango ya zo loba mamu équipe batu vita baza batu imana baza batu ya bango siko ba to cotiser to mbongo to offrande mozo sama moi ba pièce offrande bien exacté parce que ayebi so mbongo to futa on ba kondo ba biso vite ba police biso au moins que sentiment est commis partagé mais idée na eza bien mais ce que et si mbaté na bonzambe po yager na kati wana bato nani baza na ero wana bon siko bato vite wana ba club wana ba yeko ndima nzambe na ye bandimi club te mais tango yo zo ndima siko zo imposer bango siko baza na club nao. Or, na minute à battre au église, battre au Kenya, tout ça battre Mambako. C'est la même chose na cher. Appartenance na yo biso photos à net. Appartenance na yo au ko exprimer en libanda, mais ko exprimer en na podium ti. Et ça c'est pas bon. Vous savez né en moni même ba supporter né ba yaki dimanche ba singa papa. Mais to ko moyoka on dit ko moyiba et banani avec mukuna ba joueur ba tuné belé ko moyiba. Na oyiba ngana l'équipe. Dans l'équipe, mais problème dans la lobby, bah yaki comme on a babillé ça, passer ati kabiso équipe na biso, azonga na matéa. Bon, na comme ça message à on deni ya lobby ça anga souté. Si qu'on a comme le brandé na lobby awa. Ko bo sola te ka pona mambole ka ki wa. To sola ngana so ngai na problème te ponga na to saraye na ndimaka na croire na ye. Ye a lobby fonza balaxa nga lisusu poto sola. Bon ya problème te mais ngana linga kai. Mais au moins na lobby bandimba lobby effectivement ngape na ndimi yango po normalement ba politicien il faut batika biloko wana équipe po bazo intimider net colonel azo gérer équipe mais tango yo ya wana obi que joueur obanga ko ça révolte toi na likama obanga obi que lobby ba tanga na cacho donc moi je crois que batika ba technicien ba ça le lokwana ba pasteur ba lingi ba ça l'équipe batama au batami officiel mais comme un business donc ça va au salango et permettre justice ça la pota yo comme une équipe qui nani à côté vient là ça côté oya nani wana azana bilimat abena na pour ya monde mususu monde ok ne luka kisi monde zero chele lo sambo le lo chelo et simbati
au bon ma copie va morté donc des années siko bango puis faut pas fonctionner donc il faut ba pasteur ba nekolanga ba politicien ba nani batika mamba équipe ba batama na sima. Merci. Merci, prophète Deniles. Merci vraiment. Na Sam Kunku Azota Labiso, Mati Alut Antoinette, na niveau à Belgique, Maman Anto, Alut Amoul Mbappé, Ozota Labiso na Peso Ambote, DJ Tobis, Bambote Petro. Alors, les lots, Oza Awa, actualité, zo continue toujours. Et Dingwe Motonangenge, Dingwe. Prophète Deniles. Bon, comme stade des martyrs, combat cage, loba mebele, il faut dire moi ça là-bas, il faut makambo belé, lelo, muto pesa biso mouchoir, pouvoir azarate au lobby trop, au payé par lobby trop. Na lingi vraiment na kati elengi Congo TV parce que biso ba makambo zo la biso ka batu bazo benga to sa be mission na kombo ya Edingwe moto na ngenge na prophète Deniles. Na lingi o éclaircir bande konyo so ba tala yo pour na problème ya Edingwe moto na ngenge. En fait, il y a dit yene mudakota ilikambo akodia on a évité abi basi mawerate basi ma ferete bongo fali bongo sikoyo fabrikas bongo sikoyo ba misem susu yaza papa ya aza kofi yaza papa ya batunyoso aza ikone ya mboka bon via déconner net côté nanga déconner le baka pese nga mouchoir ngape na moni wangu mabe za bongo te ponga na ye to coopéra penda ngam na kutane deux fois na vie na France na mona na restaurant ba olia la mosna mbote na leki nana la police est pas kanyama passer mo aloba ba bêtise mo su ngana ye que i aloba mamona e ba do so na passer mo gisha neto ke na mona e des fois na boye na vie boye ngana kutana ete le baba mbote na nzela na binda konete na ibisa vanda raté na yebi makamuna ete azaya ya sala kati biso sto mona e mengana homme spirituel na homme de Dieu komba na ngai za pona obenga na milimu mabe komba na ngapona oteya mutabongo na motema on s'en comprend donc ngana eto ana traité to ala rapporté sauf que ce qui est angabongo na motema ngande na osala les délivrances ngazolo ba yemu tapesa bino bakisi ya obongo la motema ndenge parce que au moins biloko musu il faut vie aebango moni mboko les états de droit so na tuni wana aza photo image loko ni ezo lakisa kinga na kota na temple nae so kaza na ngote toke na justice eza pour justice aibe mamba kindokite et ça problème makasi bon na lingi na koma na vie place wana te bon quant à la spiritualité naza grand homme de Dieu avec grande puissance de Dieu pour affronter le monde entier, affronter bilimagnon, affronter ba feu, affronter biloko ebele donc là likolo makasi bosiko honnêtement tona na ngomi kolo yem tapesinga apesina c'est pelité pour le biki leki na pouvoir makasi ya c'est ça serviteur de Dieu na ça likolo nzambe na naza te yeb ça makasi à part nzambe ni surtout Satan nzambe d'abord et puis Satan il y a un représentant ya Satan soka zanganga zana kisi Satan boyete na logique ya boyete boyete Satan le kinzambe mutasala nani mutasala Satan nzambe siko mukonzi na bango ezana nzambe mukolo mabele zana même dinga wana yebi kinzambe azan mukolo créateur du ciel et de la terre donc na sens wana en tant que représentant ya nzambe na ça pouvoir rebelle pour ina évêque a pouvoir moko kaka ya ko maudire na ko maudire évêque de au monde on a pouvoir net na aboui en tant qu'évêque va passer ka pouvoir moi au maudire est-ce que au c'est la paix Edingwe délivrance les londo zoloba Edingwe poko c'est les délivrances oui ce qui a fongoli motema na yena ça les délivrances à zone état normal à zone bien mutu normal oui mais na sala bango ebele ba délivrance ba katier rebelle ngana mona matetete yeda akobundisa ngate il faut à protéger nga ya ko bundisa ngate bonga na mwana quartier na mwana mboka ya biboke na otina suka ya lingi combat martyr photo solana e combat ba solo la gati photo ya na podium na ko boko bunda ndenge nini ye na esprit mo livre ndenge ya zo luka so eza ndenge esprit ndenge esprit on a battu belé bautona na stade des martyrs ba 10 millions de ba 20 millions de vies ticket 10 000 francs 10 000 francs droit d'entrée et à somme
lelo tongo yoka idingwe moto na ngenge pa koti ba makambo ya mama ba fali ba wera ba jibe est-ce que ezo sala ondenge ni tant que oza prophète église présent à niveau matete aza pe na ba ndeko pe bazaza ba tete ba na quartier ezo sala ondenge ni ba polémique tate akoko te lo wana te po ayebi ke wana ya mama église te ya pe mama temple na ete wana ezali via lingi masolo via ndenga za ba kozala libana masolo te via lingi pe ba lobela ete c'est normal nga pe na comprendre. Le roi Liba le Bela, il faut toucher Pengat. C'est normal. À Kaboli, gloire, à Zundambo, à Zuma, succès, bon, tout ça, mais côté bon Zambé, Zambara, Likolo. Sur la lingue stade de matière, il y a un ticket 10 000 francs. Comme ça, il y a un podium, il y a un podium, fire, il y a un peu de bloqué. Quand on a mené la ligne, comme à Kunate, quand on a eu le bas, il faut changer parce que, il faut même poursuite et belé, tant qu'il y a le bago, pessi moutelo. So approuvé en terme mais photo te ngana na temple na ya pesi apesi photo te approuvé te ba témoin ba nini et comme même justice ba blog ebele mais na même ma vie na niveau na te approuvé ka ça Alexis photo de lesaki herbo ya sala ibu ya Alexis photo ta la photo na yo kanga muto kanga bona qui c'est pas là ya kanga photo te le bien pesa ba prophète ba pasteur ya ça ba prophète nini atanga ka ba prophète ngoti atanga na ba na ba jour na ba photo na ba papier ba signaka soke pa ya magicien eza na ba contrat empreinte ezali yo kaka boye moto aye pano epe moto mo amonite ata butu yango kanga ta photo pesa ta preuve moko ya photo eloko moko boye eza bosoki soki eza te na ndenge ya lobi na bebisi réputation ba passer na tie ba mosusu nga moko naza un grand homme ba avocat na ngande ba basi ba fâché mais na ko me ma vie était non ezaka délivrance vie face akanga motema biloko na sozo sala salé na nzoto akanga motema ata na butu aye abi non pas ça délivrer nga na olongole biloko na nzoto c'est tout na olongole biloko wana pe via zongine normal parce que ndaza boy asala ebele pe espèce résultat mogote fatika tuka bando sambela nzambe ya solo fatika matao etika lié na vie azana ni fois luka nzambe pe siko na vérité pe asambela ebele batika baya et pas encore akoyoka ngo sonité bezo ya zolinga azui déjà ngo c'est azui mais na roti que le temps ta que de bilokana et à cause senga ngape combattre ngape na sengi combattre mais il faut tout sande nzambi ba osanga na faire wera na e ba osanga bango to non faire moi na ngai ba fali bana na ngai ba to nyoso bana na kendo ko sala frona bango nde na sala frona bango te j'ai analysé des choses et j'ai dit des choses qui sont vraies. Mon robot était qu'il fallait la minute où à star mon interplanétaire au top des top donc mon tagon awa na ngoti époque ezana mutu nango donc après ba jibe ba wera ba kofi yende muta pexé asali biloko génération les autres sala TP asali kelelo nzamba to molié to ndimango papa est-ce on est grave étoile du moment c'est lui l'étoile Christian Zora prophète to moli pe